Héritier wata ju vertige ya kolongwa Bercy mwana. Te jamais. To mona sangi tiba fitting pas ba ready à Miss. Te featuring na ready à Miss à mon mboka. Frère ou faux héritier za mal à l'aise na départ ya Bercy mwana. Déjà kokota ya Bercy na la team et puis ça actualité. Kolongo na epé na la team et tiki pe trou actualité pe sili. Tiki trou actualité. Na minute na nan na la team azo ça l'émission ezo pe sa actualité. To nani o bazo le bla na minute to le bla sur la team te. Mais kokota ya Bercy la team asala kino lo ni nze moment ko o sentir ka actualité comme ki na la team. Ba tu ba komi ko luka ba mission la team mission ko luka banda pe Bercy longwe actualité par la team ça nini et lo. Pour le bâtiment de départ, il y a Bercy et créa qui peut. Non, moi tout est gros tapé na kati animation. Pour les animateurs, mon côté a remplacé qui Bercy, on a sali Moussala peut-être que les Bercy jusque là tout le monde. Les salles Bessazala qui wana babeta ba on est ensemble de Bercy batiki la qui opportunité. Ballon qui c'est la mort. Ballon c'est la mort mais oh babeta des génériques. Bercy batiki la recharge né, Bercy batiki la recharge né. Mais ouais bien comment makambo ya Bercy azonga mbanda ka pour kendo simba kisi. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesa ka malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Sa carrière mobile parce que la minute mobile n'a pas besoin de fan. Azana besoin de ba côté na mité, ma batban di maquiller puis azana musicien, azana pe na batukeo que bazo bundele que oui dire comme musicien. Parce que la minute moi si no remona la muki a fini na fali. La muki a fini hérité. Ce que yo s'attendre déjà bato yazo finga bana ba fan belé. Vous comprenez la temps normal de so fini fali au père de na baka monde entier. Pour na Hollande yo. Yo ça pour fallait ça hymne national. Olivier Razano apesana ko leka Bercy na Sansini na Bercy Olivier a pesé ko leka Bez est sous musique so do tala to ngana tana na valeur artistique qui peut Bercy azo pesé pe ko leka Olivier na ba deuxième fois na mboka oyo so ba otanga parmi to longo ba veredi ya misi to longo li ba vio banani ayemba nzembo nini e beta na mboko po Bercy abinisa bato partout na monde abini tabat na bani na loba kitango hérité longo na maison mère bat bayeba ki ba vocal na ye ya ba nzembo na ye o ayemba la maison mère. Kolongwa na ye na ba orchestre ya beta ba générique e kanga wana ti lelo mutu atikala ko remplacer était même na maison mère mutu atikala ko remplacer na ba générique wa beta azalate donc voilà ba générique ne déjà za likolo to kanisa ki lokwa ye pa héritier pour na otombola sous par rapport à générique ndeko ya Congo tala agence ya sûr paie rapide pour na transfert ya mbong paie ba colis na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomasi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbara moko côté ya ba colis petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbara moko na même jour ape bazali
ezali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune na Gombe référence avenue de la Science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo ti 17h awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD baza na mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin Pakson Makungi, omoni Kembiana. Aye, yo ya. Fali avant. On va te là qui a donc malambo est énergie. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezakaka se moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondy 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Voilà, merci beaucoup. Bana monde entier bolanda biso partout à travers le monde. En tout cas, ba polémique zo bota on internet. To komi na ko baye na biso, to komi ko baye na sens que ken pia na mikolo ba mone mingi na mura. Nenge nazala pena janvier watat. Oken sala attention mura wana ye azwaka mbongo na ye na ba showbiz boy na boy. Yango sombela bakara somba mapango. Mais mura nazala na chaque jour. Alors lelo to beta masolo na osenga batu o bolanda biso na siso bombo na ba kabelo belé na sima boy. Toza na boutique la joie kabelo place bateka ba kabelo ya original. To resola na mura ponga vi oyo bino bana poto. Bozlukaka bo bambela mura ngana fanda na mura tongo tokabwana na mura butu
na yebi te na mona nanu te garçon moko soit azobenga Moura na numéro na ye botika kokosela batu makambo ko botika kobambela vie ya jazz pa Moura jazz eza vie ya jazz jazz ezali vie ya jazz Héritier Watanabe azobimisa album te bato alobi Héritier Watanabe azobanga départ ya Bercy mwana to solana janvier awa na kati émission oh, en tout cas merci na bandeko ya La Joie Kabelo original na bandal soko lingo somba en face ya couloir ya bloc otindi ndeko na yo akoya na La Joie Kabelo asombeli o Kabelo alors to banda na Moura koto polémique ezo renye makasi merci na bandeko bolanda biso na Toronto Olivier Nzushi ozolanda biso na kati ya Toronto wana ba patron tobosani te Solari Mokonzi yo yebi na kati ya Montréal tobosante ba vieux luzombata bandeko bozebel boya ko to sola nanu Janvier Wata Moura de la presse Janvier Wata bonjour. Ouais bonjour Ken Piana Makizembi wana vina bisakati to za rané les nyonso merci na bana poto merci na bana monde te o balinga biso loka ba mère na biso Claudine Ebuka na kati ya Londres wana merci na mère na ngai ya kati o penda bisenga na prison mère na nga Ambrazine Bokomba mama sociale habité Janvier yo jamais okoki kolala na kasho quand des ana pesi yemo Wata la poule gâteau Torine Timbi au Batbazo zila mi ange mi démon calamité borosepela bientôt borobina. OK, merci. Alors bandeko bolanda biso toloba tozo au milieu du village ba o bazalaka na biso tozana bango Janvier Wata za awa molobeli pena ya Héritier Watanabe apesa bino ba programme surtout nde bolobaki album ezobi maté Héritier azobanga chaleur Bercy akenango to solana Janvier zawana Moura de la presse boni. Bonjour Ken Piana, bonjour nos fans sur film na Fimbo, abonnez nous sur Bolanda de partout dans le monde entier. On profite na sa joyeux anniversaire na Abedi Libanga depuis Hollande. Donc voilà, joyeux anniversaire na yo. Un grand merci aussi à Maître Arnaud, donc Maître Arnaud, Maître plein bilingue makofi donc balobi charge à Paris. Donc voilà, bino nous sur branché Scotia Willy Mouchen Koda Mboka. Donc voilà, toza na Ken Piana. Toza na naibike masolo ya kosoleza belé Moura de la presse na mona c'est comme si bato apotope ki songi pe komi oleka kokota pe na ba vie privée bato pe tomboki ya somo batapoto misala monga yango nga déjà sina loba na lancer pe défi na lobi mutu nyonso oyo qualifier nga ba ndenge bolinga ko qualifier toza mon internet bunga na raté kala te toto mona jazz bato bimisé ba publication voilà ya leke chukutu desi na bimisa wala kutu ya loba te ya kusamba ya yekute bima pena nga moko kutu na la preuve na bimisa ndenge to banda ko solo la wana sans que na côté internet sans que na yeba que les choses sur internet donc voilà bino bato bo jijarangai busala ba GP zala to pona pe bato so ba tira pe bambo na wanjet na mekana nje na tantera na yeba non c'est vrai ou faux banda to bana internet bo répéter bolo ba ka bo sala de toutes les façons pour nous déstabiliser mais na na ya na préviter que Moura yo to kangi preuve à l'appui. Voilà. Voilà. Mais je me demande pourquoi Bolinko salir réputation mutu pas marara boy hein bo c'est la preuve et la bien bino pe besoin na poto bo sala ngo peti bo me kapeta ko tanta ta ko ma tota so yo simba. Merci Olivier Nzushi na kati ya Toronto Olivier Nzushi na kati ya Toronto merci à Solari Mokonzi na kati ya Montréal bana poto ya solo awa toza na maison La Joie Kabelo na sito sola Janvier Wata yo pe mamwa muke alors bana poto nazo expliquer bino naza na lisolo moko ndeko na biso Jazz Kavulu mikolo azofanda na nzela aéroport ya France awuti ko senga ndeko na biso mobali soki ya ko bando fute o tempo babimaka ndeko wana pe asa marié to solo lapo ndeko na biso lobaki akosolo la kolekana en direct parce que moi si na ye akenda ko luka jazz akenda ko menacer comment jazz azo proposer mobile ne babilo kwa bongo alors côté la ndenge to saboye ba qualification ba biloko bandeko na biso ba jazz ba sala kawana na bike ba tumsusu bazo balinga ba peso ba qualification peut-être na musika biso to zalaka est-ce que conseil ni ko pesa jazz Moura et en fait ngai marma jazz na ko tapenda te j'ai dit merci à la jazz ka vous passe ça na ko tapenda mon côté parce que dès to zala to za suivi na ba fan ebele voilà na ko juger vie muta sala raté na ko juger te ke wana ba vie privée ba tu na ko ta ngote sauf que bato ba sala ngo ba miyebi le pourquoi ba sala ngo ko
ko leze bato pe batala biso te po to zapena bata ba jaro batala biso ya bongo o pe ba linga biso ba fanatique na biso sote na biso donc so na bina bana ko lobela mo mabe o moni ki ko leze na ba fano balanda biso na place wa. Merci beaucoup, merci. To songa na biso na bi ke monsieur Zamula Yves Luzombata bande ko bolanda biso to za bandal na maison la joie Kabelo. Place ba basi ba somba ba Kabelo na bango awa. Janvier wata, janvier mokonzi et janvier wata totori na ya tembi. Balobi héritier kendaki confinement pe kangaki na poto. Est-ce que retour héritier za prévu mikolo? te retour ya héritier wata totorine ya tembeza prévu na mikolo kana ba mois oyo bobika toki na confinement ba vol pendeza la quitté mais héritier totorine ya tembe bato ba yebi ndenge confirmé kanga ki aki juste toujours na kata studio a préparer ka mi ange mi démon o batutu ba yebi malgré batu bazolo bana ba ndenge belé o héritier azoboya ko bimisate biloka bien erumela na trop bexatiki na orchestre pesi pena liboma balobi héritier vertige asuka te biloka malamu erumela tout le rap pondu sozolamba baka ba mère na parler photo que ça ma il faut dongola ils ont temps kolongo ya Bercy na kozala ya Bercy mcezo ils ont disposé bisoté ils ont les épées bisoté pour te dire que na orchestre na ya la team wata départ il est ka ebelé obiga ya mpaka kina na ba mise tellement ebelé mais le héritier voyagera toujours abeta ka ndenge abeta ka toujours to lo ba ke bana poto bana monde te to yebi ba orchestre minene na mboko epanzana loka ba wenge 4x4 tout terrain ba panzana au grand complot ndenge mutaki na bu ba maison mère wana pe ba vina so teling ko ya yebi makambo na oloba motema mère na Claudine Ebuka ba yebi ke e panzana o ba Bill Clinton ba kenda mais we ranson azaka we ranson la team wata c'est héritier Bercy soka ko kende soka ozana biso et dépend de kana mais ils ont ko léser biso te ils ont déstabiliser biso te ke to bimisa disque na biso to wana ba animateur musupe bazana ba plata ba boaka déjà na la team wata to zana ba animateur musu baza wana ebele ba soto mais ngana poser question na zongela yo est-ce que bi ke départ ya Bercy pe ko créer les douceurs munene to yebi ke Bercy pas zo peser makasi na animation acho bimisa libanga na toko saba fanatique bazolanda biso te libanga na soki bimaki na album héritier ngai sala implicite na album héritier c'est normal nga ça implicite on a fouillé na biso ozomo na Bercy mona ba départ na déjà na ba orchestre tamboli tellement na ba orchestre belé ba tutu ba yebi mais Myriam Wete ya ba star yebi abandara déjà pas fait na so Félix Oisé quoi alongwa et de sabisa Félix Oisé quoi te aye na et pas faire recherche de pour kande moko aye na maison mère a de sabizagi maison mère te aye pe na la team wata et loko na nga pe na la poinine talaka wata totorine etembe ye moka posta ke on mec a pesa ke moi chance ya robeta eloko wana lelo soki ezo cartonner ken piana ezo ner na biso pa abeti yango na kati ya orchestre na biso merci pe beta kika wana engeza saka kitoko ndo pe lelo o mona mec Bercy atie batu panzi likolo obike bate belé na confinement ba bimisi mais Bercy mona na kati ya Kinshasa so tota parmi batu bazobeta Bercy ko za numéro 1 malgré MC na vie batu musu ba koma ko somba ba koma ko booster mais ya Bercy ezo kende peno senti peneke lelo na confinement na ko sauter banda pendaki babe pendaki confinement longue comme na ba terrasse kalibanga. Merci beaucoup. Alors merci à l'agent Kabelo. Alors mon gars de la presse côté la départ il y a Bercy moi na parce que a annoncé on a noté maison là ça déjà départ ezali. Est-ce que eko créer moi plutôt pas l'été na kati ya album o héritier à promettre ba fanatique na. Voilà na encore j'ai pe place janvier azoloba ou à lobby qui ba départ ya Bercy écrire ba trouter na ba orchestre donc voilà ba Sandy Vimine Bilele mon konza Grèce so agaye bi marna lo Sandy Vimine Bilele donc voilà ay bi marna lo ba depuis Grèce janvier déjà place au lobby c'est faux parce que Bercy ko longani na ba orchestre écrire rapida voilà c'est la rapida na ba orchestre par rapport que générique ni tanga beta kanga na tous les orchestres donc mona beta papa la biso waze ko kanga donc mona beta pa vient na biso ferigo la kanga kolongwa na ye na ba orchestre ya beta ba générique ko kanga wana ti le mutu atika ko remplacer te même na maison mère mutu atika la ko remplacer na ba générique ko beta azalate donc voilà ba générique ne déjà za likolo to kanisa ki lokwa ye pas héritier pour na otombola sous par rapport à générique pour to ba ki wata est-ce que na ko tuna mura na compléter ka est-ce que ça na répétition moko oyo animateur moko si ya beta na répétition pour te kama ndenge rap ya Bercy mwana o bazwela ka na maison mère te zalate
au moins na minute tolongoli ba série ya ba Bill Clinton na minute animateur moko to à côté le se comparer na Bercy o ko lobaki nga na beta ke ko leka Bercy pour Bercy ti lelo atikala likolo plafond azalo kwa plafond ba animateur nyonso boya na sima pour muta atikala kolongola zate même na ba vocal même ba nina zate daka bete lo ne ka libanga ya mukie kaka wana kuna kiboye moko mondenge kangi monde entier na kinya so yo kilibanga te se koza ndoki so yo kilibanga te se koza jalo so lobi kozo ka ngote se ke oza motema mabe pour amna lo baba maître Arnold bilanga makofi depuis France ba yebi vous comprenez donc voilà totika komiko ça totika vraiment ko za ki motema mabe tala muninga beti eloko na abeti eloko no sentir que eloko na ya beti même na plateforme les autres tala ma sans ko somba sans ko booster musique nde yokani eloko to linga ki yango ekoma na monde de musique beti eloko no yokana na ba plateforme ba télécharger ba landa ou ba vue ko ta to sentir que ça ba vie à solo merci Olivier Nzushi Nzushi nakati ya Toronto wana bana Toronto tu balobi patron zaka moko ya mwana muke Olivier Nzushi donc nakati ya Toronto merci à Solari Mokonzi nakati ya Montréal bano basimbi pena poto bano basimbi espace ya Canada wana surtout na bosanité na Grèce kuna Sandy Vimine ozolanda biso na yo casserole masananga personnel yo ebi mauvais Placide Ebio bolanda biso toza toujours na banda na la joie Kabelo place ba Kabelo zote kama janvier Mokonzi Totorina est-ce que makambo zolo bozolo bango na mutema moko ken na magazine na lo bona mutema moko batu bayebi Msumura po ko bunga momke merci tanga yaka na maison mère batu tout wana répertoire aningi saka penda répétition wana ya pena zongiselanga micro batu banda zela na disque mais na disque tato ya ko vanda tala ka fina solo besu pota lela na plein répétition bon même que lo besu pota aleli mais to ko zela bango na disque mais na disque wana na ndenga mabete batu to yoka kata fumba to tikala ko yoka son ya Bercité o ya bwakela ka biso abeta yango te osomona mais ne bandel n'est pas Félix Oazoué quoi to bina banino si banane banino osomona pas faire rigolo après c'est bon au moment amené que oui au départ na maison mère et ça la pe loroté on na oloba osomona on toloba te to mikosa te non toloba ça la pe clair koloba te que départ ya Bercy et créa qui peut non moi trouve ko taper na kati animation pour ezana animateur mon côté à remplacer qui Bercy o ya sali musala peut-être ko le ka Bercy jusque là tout le monde et ça lo besazala ki wana babeta ba on est ensemble Bercy batikela ki opportunité balongwa ki nzela moko balongwa nzela moko mais o babeta des génériques Bercy batikela recharge ne lo Bercy batikela recharge ne mais wabi ke koma makambo ya lo Bercy azonga mbanda ka po kendo simba kisi alobango clair ki akendo simba kisi po asala succès ko le ka Bercy biso ko simba kisi biso kutu ba fanatique to yoka ngo kutu te biso to ndé so musique ne mura ba musique biso to bina ndé kata fumbwa Solari Mokonza yoka makambo biso to bina ndé kata fumbwa na nani Olivier Nzusi Olivier Nzusi na kata Toronto biso to bina ndé kata fumbwa o ebinisa ka maison mère ya on to lo ba na boy Bercité na lui Bercy az animateur ya munene na mboka oyo ozomona te ke ozomona te que janvier azana tindika tchakal peut-être que la consigne à la team oyewa okumisi héritier okumisi Bercy après na souke comme yono lo beso kuta ganyaka ozomona te que za polémique ya tindika tchakal pas tobina tozo kosa conscience abatute bana poto tu bayebi conscience abatute kosa te merci c'est là na kata fumba tozongela yo tozala bien batu bolanda biso bayebi ye amsoro lobate par rapport à na la team ngana osala au Balobango, dans le milieu du village. Donc voilà, on a la part des choses. Déjà, Coco est Bercy dans la team et puis ça actualité. Colongo on a épé dans la team et tiki peut trouver actualité peut s'il. Tiki trouver actualité. On a minute na nan dans la team ah zo ça l'émission eux peut actualité. Donc nani oh bazo le bla na minute to le bla sur la team mais Coco est Bercy la team à ça qui no l'autre ni nze moment ko au sentir actualité comme qui na la team. Ba tu ba comme ko luka ba mission la team mission ko luka banda pe Bercy longwe actualité par la team ça nini et longwe donc voilà tout ça tolo ba monga Bercy azo pesé par rapport ya ba mission to héritier za bango oh mende tiboye yo tangela mutuni na l'équipe musicien à l'équipe Bercy na komo na ba mission héritier. OK merci beaucoup Diego Milito aza mobile ya Sarato la pe azo pesé makasi kolongwa na e Midjuela
Midjuela ça veut dire ah Midjuela te bongo Diego déjà la team Diego atikala kozala kombote tolo ba bien bato ba Hollande ba yebi déjà la team Diego atikala kozala kombote asa nzembo moko to muto oleka na nzela azo yemba lokwa nzembo hérita beta na maison mère vous comprenez parce que hérita za na ba chana yo OK tanga longa na maison mère bato ba oleka na nzela bazo beta bazo yemba Diego déjà la team atikala ko pese te po na yebi ata nzembo yemba j'avais oyeba poza mona yo ozobanga te makambo zoloba mwasi na epe asala ka musala moko na yo ozobanga te peut-être ba démarrage au Sarato la peut-être en même et na lobaki na Sarato la abom saka etamboli na ye Diego aza garçon moko aza mwana malamu kotala ye bo alobaka te mais a reçoit ba problème par rapport à moi si na po moi si nazo conduire vie na ye mabele le to mona bandana ketchup ba pembe na fali au mona ki ba bakisa ba implice ozo comprendre le temps to mona ba misie belé pe ba fana na basi na bango o ba bandana bango kala parce que ba bakisa bango ba implice le lo Sarato la ndimite libalana et ça ata 5 ans ah yo zo souhaiter libala ba te kufa ndeni déjà Sarato la zo mériter ko za la moi sa Diego te azo mériter mais départ ils mabe parce que yé azo tia mobali na grosse erreur to mona ba bina filet ton balongwaki ozo sentir bina filet azo kumisa papa oyo abotaye par rapport à musique azo respecter ba tunyoso zela donc ende na ba exemple to mona époque moko boye eza histoire maman bi dazalaka pe mère a parlé à papa chéri atikala le KTVT azo finga ba musicien mususu to mona maman si deji mampata na comprendre idée na yo maman si déjà le kana nu TVT azo finga ba leader mususu to mona na nu te nana ketchup ale KTV azo finga ba leader mususu to mona na nu te wana complète maman Amazon asimba miko afinga ba leader mususu. Donc et là qui signe donc Sarato la zobebi ça peut-être carrière ya zobebi sa carrière mobile parce que la minute mobile na besoin ba fan azana besoin ba to ba côté na mité ma ba ndima ke yepi asa musicien azape na batu ke OK bazo bundele ke oui Diego musicien parce que na minute moi si no remona la muki a fini na fali la muki a fini hérité parce que yo zo s'attendre déjà bato yazo finga bana ba fan belé vous comprenez la temps normal bodo so fini fali au père de na baka monde entier pour na Hollande yo yo ça peut fallait ça hymne national donc voilà donc ton au fingier au inice mobile no déjà ba fan mususu pour battre botala ke mobile wana azalaka na yo ti yo le ko finga fali mobile no se kaza au courant azape content la makambo yo sala donc voilà on est ko sa carrière mobile on a pesa exemple la bina filé tanga bima ki na carrière na ye ayebi ko respecter mutunyo so ta ka respectera na innocent OK ya za mkola innocent so peut total pe na minute pe ata ndenga makambo pe msupe mo makambo eza likolo mais azo respecter innocent azo respecter bato ya kuti déjà la monde de musique ndenge ba bima azo respecter ba fali pour pas bato nyonso merci il faut te reconnaître pe que Diego nande ko na biso Sara pe ezalaki bolingo bakutani na kati internet Sara zala déjà na musala na epe ya ba polémique eza bolingo entre artiste et balingani na journaliste oyo amesana déjà na musala na e eza différent na ba bolingo ya ba couple musuto cité non là je ne disconviens pas mais faut y ba qu'il faut la paix exemple donc ça moi ça musicien au boyo que yene mutalibosa bimina na musicien depuis pe ba ça ba journaliste pe ba bimana ba musicien ba zape ba musupe ba bimana ba bureau ba musicien ba c'est respectera par rapport au tali que mobile nga comme déjà ba niveau mo faut na za une femme respectueuse parce que bon comme appelle ba niveau que ba voyage bandoro ya so za moi si aussi respectera te so za moi si au tia mobile on erreur ba place musupe ko maté oh mona bino ba tabuzo en tout cas Moura merci tout le monde a appelé couple ya sœur na biso Nana Boduga nana le caractère zo finga batu pour za moi si dit badet asala kangote en tout cas ndeko nanga Sara na région de Moura moi muke landa exemple ya Nana Boduga landa exemple ya Magali Sisi na ndeko na biso ya musicien nani lobeso afinga ka batute pour na lobeso donc afinga na batute asa lobeso bien ibrato donc na ibika lobeso babota mwana na ibika na lobeso donc voilà bana musuni la yebite wana c'est comme qui makango OK alors tozongi ko awa c'est moi muke pour moi place moi lobike orchestre hérité parmi batu bagi moi mon appoi ça Bercy moi na monter mtaiki na actualité mon orchestre hérité na ndinga mabete batu bebi orchestre hérité lelo na par rapport à Diego côté maintenant par rapport à Diego côté Olivier Razano apesana ko le ka Bercy na sens nini na base Olivier a pesé ko le ka c'est que le base c'est sous musique so total to ngana na valeur artistique pe Bercy azo pesé pe ko le ka Olivier na ba deuxième fois na mboka oyo so ba otanga parmi to longo ba veredi ya misi to longo li ba vio banani ayemba nzembo nini c'est beta na mboko po Bercy abinisa batu partout na monde abinisa batu na bani la loba ki tango hérité longwa
na maison mère bato bayeba ki ba vocal na ye ya ba nzembo na ye o ayemba na maison mère yo sko mamolo ba na ministre so to bito tele misa mutu libanda to ebisa ebe tela biso nzembo ya musicien mo ya latim bayebi yango te to lo baka vérité na fin merci moi mais est-ce que na lobby boye toko comparer Bercy Mwana na Olivier par rapport il y a par rapport à CV à Bercy est pesé CV à Bercy est pesé par rapport à l'ongwe na ba orchestre au monte que l'ongwe na ba orchestre mais atiki ba œuvre ya makasi ba œuvre net nini na maison mère ya tika obinisa ba Bercy a beta na générique nini o simba te na mboko ba beta na maison mère liboso Bercy beta simba oh c'est beta Bercy na kenda mbanda ka ye na bakisi te biso to ta musique et accompagner na maramunyo mais abeta na filer bat balo ba abeta musique manzanza bat musu ya kisi et accompagner gamba mo bat bazo yo kason ozomona kombo na succès ce que zaki succès te attendre olo ba makelele wana bat balinga tiango kate kombo le ko les ara déjà bina filé yango ne sali kaza na rapport ozo comprendre ozo comme place ngana zoloba ce qui ke Olivier no zoloba kazaki na kombo abeta musique a mijuela abeta musique yo kanité mais lokola kombo kara ya Olivier ne zaki likolo bat balinga ba no yeba ba reconnaître kan nzemone Olivier na la team de azana na sali kutu na sala ta vocal non atana maison mère azana ba nzembo te oyo ya nzembo Olivier sala succès ani ayembela igi mvuandu simba te nzembo ane yokana te yokolo baboye non nzembo ane yokana tolo ba vérité ba fanatique ne mbalo ba hérité c'est que yo un jour comparer Olivier na héritier yokana expliquer yo héritier c'est vers héritier za costaud na sens que azana vocal moko te raté na maison mère azana nzembo moko te raté na maison mère côté wana nde to félicitaka héritier to lobaka en tout cas soki nzambe aza juste to lobaka soki nzambe aza juste héritier carrière na ye kozala foti te héritier carrière na ye fezalaka likolo non tozolo mais ezala pe foti ozomona te ke oluka débat moko ke baargument za na rectifier ka par rapport ya lobike orchestre ya héritier comparer héritier par rapport ya internet orchestre héritier lelo zela non orchestre héritier zela non orchestre héritier lelo M sous moni ba leader presque tout baya ko se plonger na internet de grâce héritier pour biso ko na internet ne doza to ki pa lisute pour lelo orchestre héritier bino mo ba ken pina to bola na film bando ben orchestre internet lelo ils en attend par temps net na temps o azana préparation ya mi ange mi démon to za na actualité na biso to préparer disque na biso Bercy mona ayaki ko rejoindre biso mais alongwe pété yemo Bercy mona non pas l'équité alobake na longwe na orchestre héritier mais bino bozolo bake qui na mise en disponibilité na quartier la terre ndenge biso peto yebi za musique etambola bonza déjà 12 ozonga te na contrat ba pesa ke bon so azongi bakangi na lina rectifier place oyo lobi wana ke o héritier déjà to lobi abeta musique na simbaka eloko yaka ko boma carrière na ye zaka pona entourage azalaka nango lelo entourage elongwe karini babomaki ye baboma kasi lelo loko entourage elongwe nana sali eloko te ke oyo ko remplacer na entourage ndenge bebisela ke carrière abeta musique e yo kana sunde o aliboso yo kanina noté kwa sana ba préparation to c'est la héritier o ebeta ya liboso na ba préparation azo sala donc voilà oye ko bimasi ko nde to placer le souk héritier au komi li sous likolo donc voilà alors mon gars a raison héritier abimisaka retirada na ye bakarine bazalaka te bajanvier na babiri bazalaka te bapatio refi wana bapatio ye azalaka na ye na bafredi akimbe mais bato mitu mpasi tomoni awa janvier ozoya awa odefendre héritier mais tomoni ndeko no abiri aotosenga karine mpe bapardon yo pe to s'attendre lobby pe yo pe décevoir héritier yo pe okendo ko mara charge et bon omoni msunga na lobaelo mo weekend piano omoni ba charge na ba benga msuna ba komo mususu na banani ba défenseur wana ba photocopie mukanda nanga omoni kopo nga na sala ka kala batu banda ko envier janvier le mona nga bina ko na ba personnalité mo o mona mneki batu ba respectable ko yo sala na abiri tinga sala on abiri tinga na otana d'autre part nga mo nga na otana makamba abiri te o nga sala ka kala panga to na sala ba kombo ndi to la kana biso nyoso na équipe nationale soko tie mususu ba Algérie show ba Sinte ba nga kombo na yaki parmi kopo nga na sala ka kala chez Karine na palais na yi batu bande ko envier nga osomona batu bande ko envier nga makasi yango ndo mona lelo ke ba charge botami ozomona ba défenseur et botami na ki jamais ko zonga lisusu ozomona et si lokana sala départ na nga déjà na koma leader na ndenge na nga na ebité soki em suko zonga na senga pardon so na okende kolela lipa na ebité mama dona Bercy merci mon frère Louison Mbata Sir Pauline Lumumba RDC Monde Bolanda Biso Prince Yahweh le ministère Vexas Adel Jogo Bagou Danger Shadrack le grand manager merci à Olivier Nzushi nakati ya Toronto merci à Sandy Vimini
wana kuna na kati ya mokonzi ya Grèce. En tout cas merci à Solari mokonzi na Montréal Olanda biso tozokende na biso na suka déjà vieux Luizo Mbata yo yebi mauvais placé di ebio yo yebi Janvier Wata est-ce que ko jire que lobby yo de se va hériter te nga de moni ba komo mususu otozwa on aipsa ba tuza ba komo ba malédiction nga komo na zwa nga sepela mingi to ba tembele to landa ba mise belé les seuls leaders o asolo la kana ba tuneso komele message à répondre des héritiers vrai ou faux héritier Wata ju vertige ya kolongwa Bercy mon te jamais moni asangi tiba fitting pas ba ready amis te featuring na ready amis mo na mboka vrai ou faux héritier za mal à l'aise na départ ya Bercy mwana kutulongola no ba idée na orchestre écoute plus de 7 personnes c'est là boya kwa ni boshite dana générique po générique mutu na bina générique yona ke sozo ba aza déranger tende yena zaki mutu na bina générique on faut le ba vérité bon ça rassembler te mutu na bina générique yona ke donc voilà lobby yam piano notre bimisi disquette non c'est la tokendi non maison mère et pensana ba Bill Clinton balongwa ba roi David Baya to kanisa loka ba ko échouer na générique mais roi David na binisa ba tu fwengi biso nezo to s'attendre na nyonso o ba départ ba mission o ba longwaki biso bozela biso na mi ange mi ba lobito c'est la bino pe fitering na volokopo palpite okenda Bercy oyo boyembisa na ba vie bozi to na ba complexité na ko sote Isaac Parker bito ko za na ba complexité ya ko za ba complexe ya ba to zo o étranger to be venyo kalongo pe to zela c'est ça problème te ba mission mboka biso to za tsuba talibanda te to za biso complexité ke to benga Eminem te to beta na mwana mboka vere dia miss comme na suka to clôturer awa popil kuna vraiment moi été ouais surtout comme na suka na pesika ba fan héritier o balinga héritier wata totorina ya tembembo te place ba fan yango bazala kaka bazaka kebele o ba soutenir ba spiritas baza biso Karina mema bango te te wala kutobeta masolo Karina mo sani maboki wana ba théâtre sala ne ba mise en scène Karina mema bon papa quoi Karina sala musique te biso tobeta ba fanatique o bandola na héritier série ya maison ba banoemela héritier bazala toujours na biso mo ba janvier wata bakola bakola ko il faut bakola kaka ezalaka toujours bon moi la bota mamuki azokola faut kola ba fanatique loka ya Weranson ba rabaza toujours baza ya papa chéri ya nyoka longo ruti lelo soke na mogila gila o mona ba papa na baza fanatique aza mwasi ya ndumba alandaka place ma ezochola boye baka yango bokanisa ateke mutu soki alingaki o lelo lobi atika l'éternel ba fanatique bazaka banzambe na biso te ata ndenge to ana succès bo soki esili ba olanda ba o ba orene na kosi moka kosi te succès za mandat donc voilà il faut to ye bandeske héritier ba fanatique bazaka ka obie bazate ba osala la bango donc voilà ba osala po asana nous jeune na minute o héritier azo bunda pour la musique na ye ba courage déjà na jeune leader héritier Watanabe Totori na ya tembe donc vous avez mis Ange mi moi je dis un grand merci Arnaud de mettre plein milanga makofi donc au balobi boîte électrique Sandy Vimine Moronja Swagger Grèce t'appartient un grand merci na bino sur vous qui branché Scotier garçon bidalir Yamina ta loafa bino sur vous qui branché Scotier na film na pesi bino ba mbote ba gros bisous na bino donc voilà merci Olivier Nzushi na Toronto wana en tout cas merci na yo Sir Pauline Lumumba RDC Monde. Alors janvier wata tokomi na suka ba kokwa Rafat ba Sir Angel Muswahili ba Patrick Mayangi batu baza vraiment ebele balandi biso. Héritier Watanabe ba bonne chance. Webika weza ki na ambiance ya émission mais biso tout souhaiter ka ba bonne chance. Mais nga linga ndete likambo ya koloba ba fanatiki ya wera bakotika laka ba fanatiki ya wera tiliwa ba fanatiki ya jibe bakotika laka ba fanatiki non avis ya mutu pe change kala de BCBG donc ba wera baza ba fanatiki ba jibe ba fanatiki mais ba vie pe un jour pe musique soki lali ba fanatiki yana pe ba Holanda pe ba walelo donc c'est ça janvier wata to komi na suka moi mabanga l'un des BCBG Hollanda ouais na pesika ba mbote batu balinga rabiso surtout na chef Nemso Dadimo la na peso mbote Francis Dibaya batu tout chef Charlie Robert na peso mbote place ça sous les kauka pe na peso mbo ya Miriam Wete ya Bastar nyon surtout na bosente Isaac Parker wana pende ya ngande konanga na bosani lisusu te Mamadou na Bercy venangai ya kati venanga Sabina wanani accord arena na lobi sous les kauka bona pesa fait sous les pas uzuzi te ba uzuzi ba ko benga ni gâteau gâteau yaka
tabengaki gâteau yana ye mutabengaki gâteau bosani opesa Soule Kauka Soule Kauka gâteau chantilly babi papa Zouzou donc Soule Kauka bambote na place ozali voilà merci à Soule Lou olympique Mandembo na bosante Alain de BCBG wana pinda zalaka yanga na bosante Alain de BCBG wana kati na biso na bosanité Nathalie Babia la sublime na bosanité Nardine Kashimbi la joie Kabelo na bosanité na bosanité ba masa na biso boto sala na bosanité nani Olivier Ndusi na bosanité na kata Montréal na bosanité Solari Mokonzi babi salaka bola mo salaka bien talaka plein l'air oui salaka biso bien bana tout bolinga fimbu na fimbu babi janvier wata totorine ya tembo babi ange mi démon bientôt maître lourd olympique Mandembo merci beaucoup en tout cas tosuki wana merci à Sir Pauline Lumumba merci na boss de boss Kolombongo azolia mbongo na ye Junior Mawete Junior Mawete boss azalaka moko azaka na société ya ba avion muto tobelela na so ba patron banani patron azaka moko azaka na 13 avions société mobimba en tout cas Junior Mawete le boss Kolombongo botika ya liambongo na merci